grand merci à toi, Jimmy, qui m'a vécu aussi de très de loin. Pourquoi pas toi, Janely Williams, mon ami, j'ai fait Kiala, donc mon frère, Ezekiel Lukuba Yoro soit mon frère, Dylan Moulamba, sans oublier un exceptionnel jeu, le grâce à le figuré pour moi, la Justin Preston, l'artiste, Laure Sona, des gros bisous à toi. Je suis avec mon vieux Jean-Marie, j'espère que vous l'avez déjà vu quand je faisais l'annonce. Alors, il va se présenter et puis on va essayer un peu de parler vraiment par rapport à la matinée. Par rapport à la télévision, on a eu tous acquis dans concert. Je suis là, tout le monde qui commence à se passer le concert. Selon yo, le Bélani, analyse le concert, la concert, le pas du dimanche, il n'y a pas de récit total, sur ça. La maman n'a pas vous sentez le mec qui va me bien 5 minutes. Et je vais me bien 5 minutes. Vous sentez le mec de J. Il n'y a pas mort à 5 dollars. On a dit, maman, pendant la minute, on est basana, bambongo, il y a bastan, la bonne saison. On est sous basé, on est en train de l'essentiel japonais. Ici, basé, on est bon. Pour moi, on est dans la musique, on est basé, on est la poule, tout le monde. Vous sentez le musique. Vous sentez pas qu'on peut mais la team c'est la team. Il y a mon la poule, la direct, Londres, Mbalamon, direct, vous sentez. Et puis, il y a un danger. Il y a un senti président la mer au sang qui senti bana tout le gaba Jordan BM au senti le gaba Jordan Frantic azala ki wana au senti ba BM bazala au senti ndenge ba na yebiso ke ba tu bazala ki wana le gaba mer na ba uteki Paris ba ya ki wana na biso bana poto pene ya biso ya kosakana te le gaba mer na so Francine azala ki wana mutema kilenga tsebi bazala ki au senti bana poto ya kosakana te. Donc j'en vais me conduire pour la question on a posé parce que mission ils ont kiffé quoi. Et puis on parle beaucoup plus il y a vie professionnelle il y a Moutou et puis là bah projet il y a Moutou on a invité la mission. J'en fais tout le monde m'a barré par rapport à l'invité. Il y a Yvette machin comme le nom les chats qui Paris sont des invités qui sont quelque chose pour la fille là. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Bon internet c'est qui que maman Jordan pensait quand même avoir sa place sur internet il faut s'envoyer il faut mettre ça on a mis sur na madina madame so mon petit na on va dire ça il y a un internet pour la copie pour la copie na ya zo mon mobile ya zo mon nini so il faut ko gape na buzo bana tango yi okite na buzo ba mika okuzuma tango yo bande ko fina ibete retour na mon buzo ko yindi un monto na solo de la mamie azape na batu ko pe ba ko tele mapele lo babandika tant obukite ozomona neti ba event ne bazana yimuka yebi ya konsomenga ozomona yetanga bande ko fika ba famila chiko la komida abayani ya ba event bazape na batu na bango ba minya pe bana ba pe na ba ko do hotel sala neti ngai mona ba teni ya mona ba taloka ba mama do na Paris mona ba taloka ba mama ni na buka mona ya batu loka ba double H au senti maman ba pavillon moi si ya mundele ya kilo ya poa sukunga na fani na tala suko zo funga ba funa bi ça c'est très nayo ndio mwana na beta ke mingi te nem se ka ba tumo ba vérité mo mki par rapport à ala tala na yebi chu au senti ba bi pembe za option mais pas des options te pembe za options moi c'est chose à pembe faux options faux à la mo ka peler moi il y a comme tout ka tena et kota ba mo meki oui aussi la ki pembe le ya zo kota ayi na internet zo kota abana no pas na sala fini na bande kotika teka esimba te ayeso région de mission internet ezo simba te skoto lo bato yango ndo mona yesala ke passe na motema ndenge java bisi basi ki butu na ye ya ba makamenya esale passe na kuna kansaso na lo babuye même so bayoka passe ki so ba ndio ba ndenge oui esala ba passe na ba ya mame baka o santé bien tout mona passe boyi ngane patsa ko tuta ba kisi ko tuta ya ngene ni matu na biso ngine ngo tuta c'est quatre tuta o nino l'exaccord tuta pour nini que evi misegas mame baka yona isabana poto boke bana bakana pe na bino poisson ya ye ngola soka lati pampex de tanga kasinya o santi bina soko ba je les autres o santa roté dans la kitsa ba mai deka nalo ba so na lobi do yango ba ko mutinda ba bita yona ese ba mo beti zolo me beti mo il faut mettre mo ko mo ko ndem de ba on a continuer ka vérifier
Mais babi pe bon petit côté jusqu'à ce que bon faire souffrir. Baba nani va faire souffrir. Naza libre le na bande na tambola pardon. On va faire souffrir bon kaka na malula. Neme j'aime kaka na malula. Comme dama neme j'aime. Na bataya bakala. Alo batanga wisi. Neme j'aime kaka bon. Nazana bonga tina suka. Na pe nazana bona olinga bonga. Na ese bonga nde ba kolimbanga. Ngana kolimba ka fote to. Kana sa jambe wa ta to ri na tel père tel fils. Tembezo continue à faire beaucoup de où est ça chanté où est ça chanté la coupe de tout le monde mais c'est bien non qui n'a pas financé et c'est une équipe nationale et qu'on a des sous-testés au moment oui parlons d'équipe nationale vient en janvier puis surtout que qui va te belle va informer le roi avec et le coup le rose père de la nation à au courant que l'équipe nationale et kozonga ndenge nini adira zate ngana zate totoji bazate sinza badela zate même sur lycée ya bosangani ya batama bemba bazokisoma pendant intimité j'ai sosozoni ah c'est na soko soko na kambo kona ebi boza pendis dina ebeli j'ai chaud soko soko parce que soki azu mais dans intimité j'ai soki na foot ça ke mais kokota na bosoko côté na sentiment mo te pona dio yo kaka soko kena mo ah l'Italie dina ebeli j'ai chaud ya mo passe biso toyoki lipare baafishe yango kari mokonzi afishe wana ndoki mbeyambeya azwambuye nde bango wana mbeyambeya ye ntango apusa lobani abi aparle kechu aboya aignora bango nyonso tosiko na ndenge yaka esprit azongisa susu aposte nga bato mpe kontima bao bazoba na omona bino boza balashe sie nga oyo bakontima wana boza balashe bana batieli bino la po mikolo bato bakoma opanza bato wana bayaka na balala kechu bozongana na bajanvier na barene ya biri bino tu bageli bamama kombe babengaka nga janvier boma janvier tala foye janvier yobi kombe mais nazaka toujours kasi nazwa position nanga ngana moko balinga apesa position mbala moko soki tobebani deja tobebani omonaka batristel kage yayi bablololani nayebi bafifiso yayi be janvier aza respect fort babi ozela kaka ngi mokonzi amata po ozalaka nao deja fan ya fifisi wa banda ntongo eya mpe mabe te na banda na bango te na banda na bafifisiwa na banda na batristel kage ya bablori olangi eya mpe mabe te RTG ya ndo mankinga so nazongi nango lelo nakaba mabanga na RTG fifisi azobwakanga yango nde zoboyoka suwa yango bozoyoka mitema pasi naza na fifisiwa ntange ser na nga tosololaka bien abengaka nga jabe ndeni conseil yeko tapesanga blanche abetika kofinga yeko tapesanga conseil mais place nazala pambe yango pamamebaka traite na ndeni par rapport nga makambo nasala na équipe nationale nga nakozala te motu ndenge akomisanga bo eza mbeyambeya ye moto akomisinga bo ye makambo mbeyambeya asalama bolamu nga asalaka ye afutanga fo tofutanaka boye babi tout se paye ici-bas omoni ndenge yazala na ifa komesana na kokonsome nga kaka boye ifa mesana na kokonsome nga kaka boye ntina suka ye pene moni yazana ye aza ennemi na nga mpenza ti ya liwa nga na yeka adversaire na nga vi ye kaka nga na otika ye te ye mbeyambeya mame baka mama bibaka ba meme ggm taka moto abakaka base 4 na basi promesse mpo kazwaka ataye talaka afia modele na fiali yo nga na okaka boye. Oui, très cher internaute, vous avez compris que Tozana janvier Wata, donc moto na tembe, et puis ça continue. Janvier Wata, comme l'émission na souka, tozoto milité, vu que l'émission déjà pour Mazano, que ça l'émission, dédicace na Maoba la Libiso, na fan tout, la fanatique de l'émission, ya Sarah Tolati, bah on bolinga janvier Wata, janvier la poudre, janvier tout le monde, tembezo continue, ça toujours là. La lumière na radio mingi, ba di yonde madame, ba di silence d'or. babi dololenge babi silence d'or babi na biso bandoki babi bijumbo babi déjà na Kinshasa na mabele déjà babi sans oublier Niki Putu mwasi ya mandefu na kati ya Lyon babi na biso bandoki kasi oza sans oublier Julie Obama motema ya mokasi kamo ballon d'or babi une ozalaka wana na bamoyal bomonaka bango te tala bakuple wana Julie Obama osanti neke bango nde mpe makambo sans oublier babi page ya makasi likolo be ya tati babi mare nanga Maman na papa José, la bonne guérison na papa José na vie de ça va, la vie Jean Vaza moi na vie toujours avec force, la vie pas je n'aime pas partir à Brazzaville, Paris, ba sentir que la mère na ba payer na terrain na kati ya France na ba tonga pe la maison blanche sentir que bango de makam, sans oublier Nadine Kachim, maman na vie, sans oublier Kaissa Moussi à table na vie, la vie on début makam, sans oublier
yanga ya motema ndeko na ngalisa ke parker ba yo pizala na ngaba c'est que panda garçon pe na Allemagne ba makambo plus que makambo ba S9 plus na maboko toujours S9 plus ba ya bona moi sali janvier bo S plus tozo kokate tous les journalistes bana Kinshasa miko bazo bela fa ko bazana mote kari na zango butu ya basi na poto sikonga na zona Kinshasa bakala to te ya mobi kombezo ya bo bela ba mama ba pavillon double H mama ba pavillon ba mwasi ya mundi buteme ya mundele ya poa ya kilo apesi ba mbote kwa sababu un grand merci à toi un grand merci la poudre de toute ligne avec des bali bikolo ne biso to beta bali ba kermesse pas na poto boya comme na musique biso nde to beta biso ezateka ki to beta na matiti to beta biso to beta par-ci par-là ami la tinde makamba bikolo ka acte de reconnaissance par rapport à passeport ce que yebi ko commenter mitalio chef Charlie azali wana soko monika ko yebi no ko koma français acte de reconnaissance que ngai na français ba biso zaka la gaffe au virgule au point check to ko soit attaque ça et zango ko soit ni ko saka acte de reconnaissance ezo boma ba acte de reconnaissance ezo boma bino ni anzi acte wana kutu ya moi nani kwa kokito akima berso wana ba charge nani ya kutu ndaza ya mikimela nende Bercy ya mikimela nende Bercy Bercy moi yeso ka yeno orchestre batutu bazara pani ya mikimela to tikela ke chance à 5e vitesse à kokine te kutu sani bazu ba pesongo Bercy yana zo ebisa ba fanatique tout au bout na biso la team moi dans la studio ka ndenge zalaka musique les atos ni en plus na zo ebisa batu bana poto nyonso tout mi atembo na zo ebisa pa matondo mama 5e vitesse yo keba wana lesbienne obotaka te osana mwana te yo ba charge bino bande mwana ba charge bobotaka te bapesi bino nzoto ya kobota ya kozobota te osusu mwa papa na ya fali yo nanyo pa matondo yo musana ko kofinga boye dekari tala kalende aza nipa on ba réunion na bino bongo bozokisa na ese bino ke kari na kofinga lisu mama 5e vitesse akofinga ye bali anando kite mame baka Karine baka ubaka C4 mabe ubaka désaccord mabe biso to premier na participant mais pour nous contacter janvier plus 243 89 50 53 549 bien Jordan Français Cardi garçon plein na moi na propre sur la pas au côté de moi ça pour tirer un ça qui lobi masaka na basipene na bilamba na mbongo na vous sentez bien que moi na côté kitoko pour ma papa et ma mère pour la solution na bossa ni mère na biso Clarisse et ma guilanga nteni bali bino le malade ça se fait la. Un grand merci à toi Janvier. Oui, très chers internautes, vous avez compris que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. J'en profite pour dire merci à vous, nos très chers internautes, nos très chers téléspectateurs qui m'avaient suivi avec fidélité et confiance. Je vous rappelle que c'est bien moi, votre humble servante, GS, la patronne Mwana Mboka, le Sugar a remboursé. Bon, mais ça n'a pas mis 11 000 démons et Zoya déjà. J'ai dit merci à celle que j'appelle Sarah Tola, la force qui écrase Sarah Tola Bogan. Donc, Moni Sugar, Moni Tola. Donc voilà, merci, un grand merci à toi mon vieux Janvier pour l'invitation. J'ai fini bien, j'en profite pour dire merci à Hélène HK Silence d'Or, un grand merci à vous. Quant à moi, je vous quitte déjà, je vous aime, je vous respecte, je vous considère et je vous porte dans mon cœur. Bisous.